La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonsoir à tous. Mbote na bandeko nyonso o bolandaka Ursile Botelwa TV. Mbote na bino esika nyonso bozali, nzamba lola pambola bino, kaka ndenge bino mo boyebi, tolobaka toujours mbote na bino esika nyonso bozali. Alors la famille, abonnez-vous, commentez, likez, partagez s'il vous plaît. Abonnez-vous, partagez partout na Facebook, na WhatsApp, na Messenger. Nzamba lola ako pambola bino wana toye kolobela vraiment likambo eza très important toye kolobela likambo ezo ningisa mutu o ezo sala bulu yeke na internet yango nde toye kolobela surtout ming pona mama na biso belle vie kandi ye penza nde bomoni to pelisi ba caméra na biso toye kolobela. Alors nana besoin baba ya ba famille bota bokota vraiment ebele famille bota o koti o zolanda biso meka ko partager na Facebook na WhatsApp nzamba opambola do partager sango oyo ekomela bandeko ebele bayeba eloko nini o to litolobela pona mama na biso belle vie kandi. Alors bandeko bolandara biso en tout cas meilleur vœu na bino nyonso ba o bolandara Ursile Botelwa TV meilleur vœu na bino esika bozali na lingi kaka na informer na bandeko nyonso ke toza na groupe moko oyo ya WhatsApp to soutenara beaucoup plus ba orphelins. Alors groupe wana eza muzikite mais eza kaka pour soutenir les orphelins. Numéro na biso eza wana soko lingi okota na groupe wana komela biso tozanga te kokotisa ba mbote na bino nyonso esika bozali. Madeleine Keita mbote na yo famille bota meilleur vœu na bino Linda bukulu ya ba Linda ba joyeux anniversaire nzamba lola pambola o une année de plus ça c'est fête joyeux anniversaire Linda bukulu princesse Allegria maman na bisa mutema malamu esiko zali nzamba lola a pambola yo donc Linda bukulu nazoya rolia soso joyeux anniversaire boza ebele o bolingaka biso nzamba lola a pambola bino ndeko koti mbala liboso tango zo s'abonner activer biso cloche ya notification nzamba lola ko pambola yo ndeko activer cloche ya notification aimer vidéo nzamba ko pambola makambo eza vraiment ebele o tokolobela awa lelo pona mama na biso belle vie kandi la patrona o toyebi biso nyonso balobi kozana ba fan lokola vraiment ba famille bota eza bénédiction ndeko nanga na olaksa bino ya minene o famille bota esali pona belle vie kandi o penza belle vie kandi a satanda kinango te famille bota esali belle vie kandi ba surprise moko ebele na place baza la ba fan moko bakenda kaka kofinga na place baza la ba fan moko ba kozala wana pona kofinga mais bango bazozwa vraiment tant na bango pona ko soutenir misala ya belle vie kandi yango bomona balobi kozana ba fan lokwa famille bota ba famille bota
eza vraiment ngolu kozala bafani lokola famille Libota eza vraiment ngolu bandeko nanga na photo moko na olakisa bino kaka nde tobandi émission na biso bona olakisa bino photo moko o boko mona bino moko na sirso na lakisi bino na otela bino ngo pe na mopanzi ya video na biso po bomona photo wana bino moko bandeko nanga lelo ba polémique bomona ya ba théâtre o ba polémique koma boyebaka esika bato babanda te botala photo o bomoni photo o na olakisa bino photo oyo donc bazo bamba filme partout eza bongo nde basalaka marketing lelo Bellevue atombwama pourquoi parce que batu na ye nde baosala Bellevue atombwama lelo tomona Bellevue atombwama po famille Libota nde esala Bellevue atombwama mais ba polémique eza par-ci par-là bato finga bazofinga bato koloba bazoloba bato Bellevue aza salut réputation na ye bazobebisaka yango chaque jour petango nyonso chaque jour petango nyonso o bazobebisaka réputation ya Bellevue kanti me boyebi te mutu wana asalaka ndenge nini po atombwama bato baza nzinga na ye basalaka ndenge nini pour que mutu na bango amata lelo tomona na famille Libota so film ekoti bomona mutu to azalaka activé omona mutu to azalaka activé so film ekoti bato partager bato tia ba groupe bato ya kotala siko système bakomi nango film ekoti mutu asali na ye ba papier bandi ko kabola même na ba wenze bande kono otela bino photo ya garçon obomona même na ba wenze mais bino bozaka ko luka ko créer likambo pona Bellevue bozo luka toujours ko créer likambo pour que bo kitisa ye mais bomona esika élévation na ezouta lelo bate bele bokoma oloba Bellevue simba kisi Bellevue ka ye moko lesbienne ka ye moko simba kisi ka ye moko boye mais botalaka esika nini o mutu wana élévation na ezo wuta lelo na vito monaka muta ko banda na na si aza na ne lokote azo banda malembe mais lobi kuna so nzamba pambolie comme biso na Congo na biso toyebaka teke bénédiction nzambe ezala tokomaka ko benga nyoso kisi lobi so nzamba pambolie ekomi asimbaki ekuto eza kisi okuto eza pamba te okuto eza boye pourquoi parce que toyebaka élévation ya nzambe te muto lelo atambola na nzela na ye tout droit Bellevue atamboli na nzela na ye tout droit abanda carrière na ye kala banda konyokoma na carrière ne kala jusqu'à présent tala ndenge akomi lelo nzamba tombola ye lelo ba filme na ezotalema partout lelo ba filme na ezolobama partout tovandi pena boye tosali bilan ya année ya ba comédien tomoni ki penza que Bellevue a tapé fort donc elle a tapé. Elle a vraiment tapé totali parcours ya ba comédien totali monique non aza muto a travaillaka non mingi a travaillé mingi yana batu mususu moni ba YouTube o yana batu mususu bazoya kosala baje batu mususu bazoya katika baya me yana batu mususu pe afongoli nde chaîne na ye pour que a travailler yana batebele bakomela biso même babiso tosala ba émission oyo batebele bakomela biso batebele baya kofinga biso babulaka YouTube o eza musala bazoba YouTube o eza musala bazoba te oye c'est important yo moko yeba kaka oyeli yango okoti YouTube bango na ndenge nini yana batu musu bafongola ba chaîne na bango uniquement pona ofinga yana batu musu ba fongola ba chaîne na bango ayibike je suis ici pour travailler donc oh sala eza musala oye azo travailler et ander mona ba Bellevue kandi lelo to tanga histoire a Bellevue kandi tomona Bellevue nenga banda uti musika bandi musika nzamba zuya tomboli etia komi lelo ndenga komi boye bisanga muto azo travailler chaque jour film ekotaka na Bellevue TV chaque jour muto azo travailler chaque jour bozo ko s'attendre ni na muto wana a échoué bozo ko s'attendre ni na muto wana amona bolamu te muto azota be fort na ye azui théâtre akomisi yango vi na ye akomisi yango do musala na ye
bozo kanisani pona mutona bino bozo kanisaka te asimbi boyebi esika banda te lelo ba comédien muswa mitema mabe ba koma obenga Bellevue asimbi kisi me bayebi faible commencement ya Bellevue bayebi Bellevue ndenga banda na pasi bayebi ti lelo nzamba tomboli bayebi me bakoma kofinga Bellevue botala photo nazotiela bino bozela na bimisa bino photo na tiela bino mupandi po bomona bomoni bato aboye muto aboye bato aboye bozoko satanda na muto ana a échoué bozoko satanda na muto ana a échoué bafani ya Bellevue film ebimi basali film okombo nango bonus ebimi sika totala nango film ebimi me basali bazokabula na bawenze bazobamba na bapoto bazobamba partout ale mutabwe bino bozozela mutabwe akelela bozela mutabwe a échoué bozela atanzamba kusepea na bino te muto batu na ye ba osalele marketing famille bota ezaka na pona marketing basala marketing kitoko film ekota bakomi ko partager na ba Facebook bazo partager na ba WhatsApp ba partager partout bazo partager mitu ezo sala ba famille bota mitu ezo sala baza na pona ko partager mais bino bozana pona kolekisa air na kofinga bozana pona kolekisa air na ba futilité ya buzoba ngalo ba na bino batombo la castar na ba futilité te batombo la castar na mafinga te yango bomoni ngalo ba toujours eza ba famille bota eza ba abakouk esiko bomoni ke ba pelisi kamera pa ba finga la bino mutu bomona bwe ba pelisi kamera pa ba finga sila ba dana Bellevue ba ko banda ko finga Bellevue ko sasa ko finga na place bo pelisa kamera botinda batu ba s'abonner na place bo pelisa caméra bo sala ba nini bo sala ba promotion ba film na bino bo pelisa caméra bo promote ba film na bino bo linga misala aussi la zo sala bino boza na bo sala ba pelisa ba caméra bo yaka ko finga Bellevue mais na tangu bo finga Bellevue kuna yena ekiri na ye bazo travailler bazo kende bazo travailler fort Bellevue travaillaka fort film ezokota chaque jour eza musala ya makasi lelo Pape Lomba ke jouer kuna na Bellevue TV bato babandi kofinga Pape Lombe toyebaki kaka papa moko mabe papa moko kokabola papa moko bwe mais lelo soki Pape Lomba koma musika ya sila ye moko amibimisa na groupe ya Pape Lombe lelo bakuku baya bafinga Pape Lombe babosana ke Pape Lomba za papa wa formasi la babosana yango ale boy soki Bellevue si Pape Lomba ya travailler bakuku baye ko finga Pape Lombe bobosani ke bakuku babengana Pape Lombe bango moko na bakuku kuna lelo Maria aye asali video Maria ya famille bota o biso to yebi biso nyonso Maria asali video po trop c'est trop mafinga eleki lobi nango ye moko nazonga bebo fingi na sala bebo fingi mafinga eleki Maria asali video na ye alobeli likamba Bellevue alobi bien ke Bellevue apekisaka bango te koke ko sala théâtre place mususu mais boye kaka bofingi bofingeli ye nini mutalobi bien que Bellevue apekisa bango te ko kesa la théâtre place mususu mais biye esika o bofinga mama na ye a okende te même nga o na liboso na bino esika o bofinga mama na nga na okende te esiko bofinga mama na nga na oke koluka nini kuna muto o afuta kanga patron nanga afuta nga bien voyage esengi na kende na olia bien ba ofutanga bien na olata bien na osala ofele te voyage na osala na okende na so na mona esika ba ofinga ba bengana ke ko jouer na kokende te okende te pourquoi naza nanga bien ena batebele basatandaki kaka Maria nenga bimi batebele bozeleka Maria lobaka Bellevue apekisaka biso tokende boye non même bébé Lili otozo benga Linda Coach tanga yaki na internet po ya loba mambasila aya loba ndenga vivre kuna ndenga zala kuna Linda loba ki na yeba pekisaka biso te mais tozala ki solliciter te alobi ne vérité ke ba pekisa ki bango te soki Linda zala ki kuna lobi ke ba pekisa ki bango te pourquoi bino bolinka ka Maria aya ka koloba ke te Bellevue apekisa bango ko jouer pa bato non
baoloba mingi likambo bango bayebi, baoloba mingi likambo bango bamona, baoloba mingi likambo elekela bango esika bazala, bayebi ke tozalaki boye elekelaki biso boye nga na uchi kuna elekela nga boye elekela nga boye elekela nga boye. Eza ndenge moko na ba o baza na kati ya famille Bota nde bazoloba. Lelo bato bafingi Papa Elombe batie na de théâtre mobimba. Papa Elombe aza comédien o ajoué kitoko aza ajouaka kitoko. Papa Elombe azo mérité kozala sollicité partout o ba benga e place nyonso o ba benga Papa Elombe akokende ko jouer po aza libre aza free ya ko jouer nesika o ya kozala bien nesika o ya ko sentir que a se sentir azo jouer bien. Mais les lobos koma kara kolobela toujours belle vie asimba kisi et mutu lelo to moni Vincent yeko sa l'émission Vincent a yeko pesa belle vie félicitations. Vincent sa l'émission pesi belle vie félicitations. Mais biso yo sur internet a to ebi combien Vincent finga belle vie, to ebi combien Vincent boya belle vie. Lelo tomoni leketu na azan Afrique du Sud na minitio leketu a bongoli maloba po loba ke Bellevue c'est ma sœur. Lelo komi ya Bellevue c'est ma sœur. Leketu aye koloba na te fe ke Bellevue ezaki affaire abada Costa boye leketu obi Bellevue linga abuzo bate. Lelo bo comprendre ke Bellevue linga abuzo bate do bo onzi mango do bo yebi ke Bellevue alinga abuzo bate. Mais tout ce temps au bobanda ko finga ye bobanda ko loba boyebi na bino boza reconnaissant que ezalaki lukuta et boza reconnaissant que ezalaki lukuta bo kata ba lai na ba vi na bino lai nga na lobi bon lobi. Mais boza reconnaissant que o nyoso boloba pona Bellevue ezala lukuta bobanga nzambe mwana mwasi ana nzamba zo bundela ye mwana mwasi ana zala rabia bande ko na lobango bomoni muto akabola kabozuna ye na ba orphelin bomoni muto akabola kabozuna ye na ba veuve bomoni muto akabola kabozuna ye na ba personne handicap muto wana amata kita nzamba pambola ke kaka mutuana amata kita nzamba pambola ke kaka. Bellevue ali pamboli pona plusieurs personnes. Alors nzamba bando pambola ke ata internet ye lelo bino mo bokota na TikTok bokota na TikTok bokota na Facebook bomona combien bato bazo féliciter comment bato bazo féliciter Bellevue kandi to sali bila ya ne to moni pena ke te aza meilleur. Ba Bellevue wana baza batumo ba mérité penza na mboka na biso pe ba futa ka chaque fin du mois. Et ça te que pour nos côté la Bellevue mais ça pour na ko encourager na musala oyo sala. Eza pona ko encourager linda leka na teva loba makambo elekela ye kuna epa ya si la place azaki linda leka chef soki chef na bango atia linda na casting eloko elongola linda na SB chef atiaka linda na casting bate a jouer rôle ya mboka babenga directement aya a jouer rôle ya mboka. Alors linda linga soko jouer ami pesa ami kotisa alinga ami kotisa sko linda azaki na ta ko jouer te. Pourquoi? Parce que abengi ti babengi ebisi bango bozo briskenga bobengi nga bo briskenga no jouer rôle ya mboka nga na linga na mi kotisa na kati ya théâtre nga linga so na zo jouer na mi kotisi maboko na ngande na boye moyena jouer za te po na basili rôle ya mboka e osimba te nana basil rola mboka e osimba te epinde na abo nana ba manzaka o na plaqué na manzaka na nga nana manzaka na plaqué maboko na nga. Mais linda asala ba mikolo bele ba olexa ba film bazo tia linda te. Pourquoi? Parce que apesa ki ba raison o alobaki ke ndenga zana moye a jouer zate apesi ba raison po ba brisker ye po azana manzaka na maboko azana basili na elongi. Linda azo appel ya chef na bango o ataka bat na ba casting. Linda azo appel lobine na manzaka nde bomoni nga na plaqué boye ayebisie na manzaka
Linda obi na manzaka na basil tournage mboka na okokango te febo bisanga avant pour na plaquete febo bisanga avant pour na mi bongisa mais koleka film liboso Linda lobaka bongo batiaki apesi ba raison na ye film liboso batiete ya mibale batiete ya misatu batiete ya 4 batiete Linda benga même sila na téléphone abenga sila na téléphone amonike baobwa kisaye asala be baobwa kise bango baliaka na théâtre bango baba comédien aliaka na théâtre comédien a travaillera na théâtre aolia na maboke nde musana bango avandi batiaka na ba film te après Linda komi komona kaka ba makambo komo bima est l'ouest nord sud ba makambe komi ko bime bele pona ye na réseaux sociaux nde Linda ayeki ko benga sila Monique te sengi alongwa kina ye ezaki bongo metangu Linda ye na TV abeti lisoro vérité ndenge ezalaki abeti vérité pourquoi boboyaki kondima ya Linda lelo Maria aye na TV alobeli bato ba ofinga ye alobeli bato ba ofinga ye Maria ye alobi abeti lisolo ya vina ye vina ye boye ya na maboke pona kofinga te ya na maboke pona kolata te aya musala na place boya kokena ete me boye bofingi su Maria Linda bimi abeti lisolo Linda loba makamba vérité pona sila Linda kosa te Linda loba bien ke sila pekisa bango ba jouer place moko te akosa te mais Maria tanga lobi yango bato bandimi yango te pourquoi po Belleville azana binemi ebele po Belleville étoile na ye et de ranjaka bato ebele bandeko boluka bo avancer na théâtre ezala oza Abakuk omoni mutazo fingela sila bato yaya telemele po azo contribuer na échec ya sila ao contribuer na réussite ya sila te na pesa rabino exemple ya famille Bota po famille Bota etombola ka Belleville famille Bota balandaka ba mafinga te famille Bota ata baofinga baoloba balandaka ba mafinga te baza wana bomona partager na ba Facebook partager théâtre kobima bazo partager bazo aimer ba vidéo ale bata boetang bomona ba vidéo na bango komo tambola bokomi koya bino bato bozo tsa ba vidéo na biso ba j'aime te bino bato bozo tsa ba vidéo na biso ba j'aime na sebo epo tambola te bokomi ko créer ba rubrique ebele mutu Bota na succès na ye succès ba sombaka yango te me ba bota makanango omoni mutu soka bota man étoile na ye atoluki ofrene étoile na ye ko briller nga pesa ka conseil na ba comédien nga yaka te kozala qui sont pour qui sont contre mais na pesa ka conseil na ba comédien et puis eloka malamu tolobela kango conseil na ba comédien oza ba fan oza muto lingaka nalingi sila nalingi dina nalingi mutu bwe tombola tika mafinga po muto bo finga nzamba okitisa bo finga pona mutu nzamba obando kitisa mutu na bino azo tombola muto bino bo finga bino bo ya na internet bo finga Belleville pona sila boye ba nzamba okitisa sila otombola Belleville eza bongo alors toya kosala ba marketing ba filme okutani nesika mo balobelaka ozana mutu moko boza molobeli ya Belleville ato moni Abakuk batie sila na bango bimie tsoki ndenge nini ozana droit kokota ngo te yo ozana droit ya kotombola comédien na yo ozana droit ya kotombola star na yo ato yo ki star na bango kendaki ko defeloko yo ko ya kopedisela ngo caméra te omoni kutu ya bango defaki kutu bakangi ya kutu lataki kitoko te yo kopedisela ngo caméra te yo talande oyo nzambe atie yo tala oyo nzambe atie na star na yo tombola star na yo asala ba film kitoko asala ba film mabe yo tombola ye ba film muninga etali bino te lelo to mona même bango moko na ba comédien bakomi oyo fanatika kingandi koma yo za comédien lokola mutu ndeti baya gabi ba banda ba carrière banzela mona ba Belleville wana na basila me ya gabi lelo a cause mbongo likola lokoso mbongo ya gabi akenda komi bambe pasila likola lokoso mbongo ya gabi akoba ngana za Abakuk ebongo yo mukoni bato baloba ngana za muta Gabriel ngamu na za so yazala na babibange mukoni baloba ke ngana za mubange
ozo bata mana sima ya kombo muninga bino bosala ba kombo mukoloni. Bosala ba kombo mukoloni. Boliko bata mana ba komba basima baninga pona olukaka ko kita batu mususu. E na garçon moko asala nzembo nzela mususu te na kolanda. Garçon wana batu akobi ko luka e pona olobake Bellevie zo lela yo nzembo na yo kutu na théâtre na bolingi nini na vie ya Bellevie. Mais Bellevie, garçon na ye ko témoigner bolamu o Bellevie a sala kati na ya témoigner à travers chanson wana a gagné déjà mbongo combien et pas ya Bellevie. À travers chanson wana zaki mutotambo wana velo e ana mutu na poto abenga ya sombela e mutuka mutu ana yoka nzembo wana wapi mutu ana yoka nzembo wana wapi ayoka ngona théâtre Bellevie ayoka ngona théâtre Bellevie botika ko kombatara batu nyoso te bazalaka kombati yana batu musu ba kombatara bango te. Alors kumisa star na yo o kumisaka o eza 2025 bino ba lobeli biso ba lobeli totika koyaka kofingaka opelisi caméra comme lobelaka sila obandi kofinga Bellevie opelisi caméra comme lobelaka Bellevie obandi kofinga sila bongo tende tokotonga musala totombola musala na biso na kotombola ba star na biso e ana batebele ba mesana koyaka na YouTube aka soka fingi te batu bakokota te bino babakuku wana bomona esika ba ofinga Bellevie botondi bozo commenter bozo finga d'après bino bozo la promotion sila bozo la promotion sila te bo kitisa sila bosalaka ba analyse ba théâtre nde ba famille bota basalaka ok na TikTok omona famille bota ba osala ba analyse théâtre ok na babwe famille bota basalaka analyse théâtre ezala baba YouTube aw okoya kokuta famille bota ba osala ba analyse théâtre mutu muso omona talaki théâtre te a côté yoki analyse eza nini o théâtre ake directement kotala bongo nde batombolaka ba star na sir na lobie belé. Félicitations à Bellevie quand en tout cas 2024 tozalaki vraiment soulagé na ba théâtre na yo etei batu ebele nzamba lola a pambola yo ndeko continue Irsil Botelwa TV s'il vous plaît. Partagez biso na Facebook, na WhatsApp, na Messenger, partagez biso partout. Nzamba lola ako pambola yo ngana bino na site tokutani à la prochaine occasion ce qui est sur zone. Alors tant vous s'abonner, cliquez biso cloche à notification pour que mbala sima ce qui te ba analyse na biso ekomela yo esika nyoso oyo okozala. Alors activez cloche à notification, aimez vidéo s'il vous plaît, bo aimez la vidéo nzamba pambola bino donc to aimez vidéo nzambe ako pambola bino. Baba kuk nyonso bolanda ba famille bota bolanda pena famille bota na ba partage nde ba partager bo partager bo tombola sila bo tiko zongisa sila sima bo vanda sila bo tuna ce qui objectif na eza YouTube ka ndenge nde Bellevie zo sala abando kota ba filmer chaque jour pour bo tombola da bo tombola bo tiko kitisa Bellevie ba tombola pour Bellevie sala chaque jour Bella production eza compagnie chaque jour théâtre zo kota chaque jour nesa bino après ba bonne année awa théâtre quotidien batu ba komi ko koma eza na TikTok batu ba komi ko koma metozo manquer théâtre zo kota te jour moko kaka mais créer problème. Alors bongo nde zala ba fan lokwa ba kubana ba famille bota nde to lingara na vie. Merci beaucoup bino so bolingara biso nzamba lola pambola bino tokutani à la prochaine. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.